Mbote na bino ba nyonso bomesana kolanda émission na biso ya bino sans audience. Émission ekotaka la banda kuna bino sans vraiment ebeta porte na yango. Eloko ezokota la banda kuna bino sans ebeta porte na yango, c'est que c'est loko ya kitoko yo wapi. Abonnez-vous sur notre chaîne, votre chaîne Pedro Production, Pass TV chaîne yoko combattre. Ba chaîne nyonso ya YouTube nga mwasi linga la voix de la presse congolaise. Na confirmer yango yo nani oboye yango. Merci à mon boss, Papa Pedro Kandila Motema. Ya Mama Tete Ngolou na France. Pourquoi pas na pesa bambo tebele pa Maître Moïse. Les États-Unis, bambo tebele pa Patrick Kishika. Na Rompoenga, bambo tebele pa Leti Milolo. Moi c'est Tikambetu na défaut. Lelo na tondi samine sengo. Ya koyambela bino leader. Hein? Boyebi G10 et sangsaka ba leader. Oyo aza moko oyo aza na kati ya G10 pene ya président Kikedi ye nani. Bonjour. Nalingi yo moko se présenter pa ba olanda. Merci pour la parole na longo la lunette pour na respect pour mon malamu ngai ko bona ngai mama Jeanne Loala bébé madre ya ba mama ya. Merci kaka ninga uti koloba esalaka ye bien pour na lokumu ya ba mama ya Congo. Tobetano ni sola G10. Oza leader, oza na groupe na yo oyo moko zo diriger. Mais tomoni bino kokota na G10. Ezaka bongo moto nyonso likoni moko epelisaka moto te. Esengeli ezala ebele esala effort yango na preferaki kokota na G10 mpona yebi na minute oyo sanki kedi na kati ya RDC awa nayebi mpe soki eza na koko mene eleki bien. Donc nalela effort yango nazala na nsima na ye najendela mpe na masisi kaka ndenge auti koloba ye vraiment alela Kikedi makasi. Mais eloko ekamusinga nakanisi kuta koloba amilela ye moko na groupe na ye mais azokumisa leader oyo mpe aza lokola ye mpo na nini? Bon, en tout cas nde tozala boye faut kondima moninga ntango moninga osala mwa likambo moko ya bien en tout cas il faut kokumisa ye. Toboyi te nga naza na groupe nanga groupe les amis de Madère cinéma mais nasepelaka na Kikedi lere namonaki bazosala ba recrutement bazali kobenga ba président nyonso oyo balingi basadere na kati ya groupe ya nani ya G10 plus nasepelaki mpe nakende kosadere epuis nazalaka fier ya kozala leader ya G10 plus. Mpo na nini kaka G10 namonaki mpe nini ezalaki showbiz ezali showbiz eza les amis ya Songa Mbeli pe les stars du monde pe ezali mais G10 kaka pona. Bon, information ekomelaki nga liboso ezalaki ya G10. C'est pourquoi nakende kosaderi kuna nde naza membre ti lelo tozana président na ngai Zorobabel Kikedi que je salue en passant. Na G10 ozana na G10 naza na nga président simple naza na poste te poste na zui poste te po soko zui ba responsabilité et surcharge à rappeler ma casse malamu naza na nga lokwa mondimi na kati église simple na ye na okima te na ke soko zui responsabilité et puis ça rappelle sur ba charge moko peut-être que ko tout fait pour ma pena maman naza na ndako ba responsabilité pe eza ebele na degré ya kapé moi mike pour na ba classe. Mais namonaka bino ba leader nyonso bokino osanga na G10 onzenge bokipa su ba groupe na bino te bokipa su ba groupe na bino te le succès na bino pe final na makasi. Non wana elobi o mezaka bongo te na minute o le groupe ya les amis de Madère soko tuni yango bakoyebisa yo en tout cas toza likolo po na biloko nyonso tosala eloko ya sika eza te sauf il faut lakisa capacité na yo lakisa de quoi tu es capable lisolo na yo ezala lisolo oyo ezo attiré de son moto atali azwi leçon na kati ezala te po tosala buzoba toloba ba n'importe quoi babilo moko à terre non tozosala babiloko moko oyo ezaki moto soki atali neti nasalaki faire part na kati ya faire part boyebi ke bato ebele balingaka faire part akolinga faire part apesa na moto azomona ke moto aza na mbongo efuna pesa faire part or na nsima faire part bakokanga libota na yo na nsima ya faire part bakoki kokanga makambo na yo mosala finance nyonso bato bayebaka te keyo kosala kukonda kuzaba na kati ya kukonda kuzaba tosali yango mpona nini kukonda kuzaba eza motu oyo azoyeba te azoanvie topesaki conseil na bato balingaka koanvie amonika motu wana azosala yalobi ifo nalandaka motu wana
allez akeya landi azaki koteka pondu alongwe na pondu ye wana mbala moko akeya azwi $5000 na kati ya $5000 bakotisi ba initié na kati ya ba science sans le savoir yango totiaki yango na kikongo na monoko na ngai ke kukondo kuzaba c'est-à-dire ayebaki te mais lokola azalaki attiré na biloko mokili nde memaki lokola azalaki attiré yango ebenzi mais nazomona bino kuna na G10 ondire kisi peut-être kuna lipa na ngube te bon bato bakoki koloba kisi le tosufraka bato bayeba souffrance te bato baya komona kaka ntango moto apeli lelo ozoloba nini olobi ke po ani bino nyonso na nsima kikedi ondire bagroupe na bino boetufango non eza ya un temps pour tout donc ere oyo nayebi ke eza ere ya kikedi tant ke biso toza na nsima wana kisi u kisi te nga na ndimaka nanu kisi te nga nayebi yo sim blanche obandi mosala olelo te osala mosala banda kala ozo débrouiller ozo bima muke muke mais lobi so ka ba moni ona jeep ba moni ona eloko bandi ko baza na kisi aza na boyi nga na yebi ke président kikedi wana asaba ba bilanga tomate po futa ndako na de bonhomme banda ko edinda abetel so mo msu lisolo yango esala nga pasi na motema mais tant bato baloba ke eza kisi mutakisi atanga akoma nzambe te et puis mutakisi na kosio oui mutakisi atanga na akoma nzambe te atanga akoma nzambe hein bakele pana kasi na tuni bakele pana polo bini ndike no bato bazaka na kisi batanga akoma nzambe te te la plupart des cas oyoka bango balinga akoma nzambe te et puis bato akisi bazaka salite oh na kosio makozolo bana oh nga na yebi na zoyebi so na bina natangelo bato akisi baza na kisi baza soin oui kikedi ah oh so mabe yo mambo ezobima so babela azalaka moto akisi te asambela makasi asambela we asambelaka ndenge aza wana en tout cas chaque dimanche ndenge omoni ye wana na mama Chati l'église na bango moko wana te église na bango ndenge nini simblage baquestion eza ya yo tika na répondre yo ozala posé mama asambelaka je me souviens que jour mosusu tozobima na ye akomaka na église moko bazoteya atelema akenda atia mabonza biso totali peza bi akiteli akiti penda atia mabonza na salongo wana et puis bazali kokata lisalisi mutu na mutu andima faire part andima pasomba batola kenda na watika yo mingi na batakisi bazala bongo base protéger na badom te wana na bongo kasi tozonga na question na ngai asambelaka wapi oh aza na église na asambelaka na koyi koyeba kombo nango te mpo nga mpe so oyo otuni esika madeur asambelaka oyebisa oyo nayebi te me nayebi ke asambelaka wana nazoyebisa oyo je t'assure et puis nazojurer au nom de Jésus ke asambelaka mais eloko elekela ngai balider nyonso ya G10 babata showbiz wana selon oui non te wana selon yo koloba te ke nga nayebi loba selon yo wana façon yo zo raisonner mais nga nayebi te ke pour nga pe nayebi showbiz yango te showbiz ebi yango te nayebi yango bajene babeta bango na nsima te wana nayebi yango te neti nani oyo yebi mpa na biso ebele Hervé te ye aza suna biso te longwa alongwa ye alongwa me nayebi yango te yo nde moto ozo te nga bayebisi nga Hervé alongwaki po asante ke mouvement na ye makambo beda osimba lisu te amoni ke banda kota na G10 comprendre ke makambo nyonso mouvement esalaki ni elalaki mpe baproposaki ye akota bikota kota yanga boyaki na ye komona longwaki te simblanche nga nayebi yango bongo te wana yo nde ozo informe ngai kutu nabelaki nazalaki na ndako na kanti oyebi nabengaka oke nazobela sérieusement ngai leyo nasali ba 5 mois 4 mois nazojoue te mais nayoki président moko nde aye koyebisanga alobi ke Hervé na Gabana bazosuna biso te mais nga moko na confirme yango nano te mais o wana nde nayoki mpo eza président na biso ya G10 c'est que soki moto ngando ayebisi yo ngando ayebisi yo ke mbisi na mai azobela ifo ndimela yango nde nanimaki me bongo ata bino moko mpenza bozomona te bino balider boza wana G10 efina bino te G10 efina Gabana mais oui nandeni Gabana tango ayo kota G10 azali na succès na yo mais tango awumelika na G10 makambo ne succès sili mouvement na ekufi bato bazwa lisu te yo moko mpo oza awa elekelo te yo moko mpe ozali na succès makasi mais bando kota G10 madere okita mpo nani
eloko ni pene kitabino simple oui ali nanga polémique te oh polémique ndeni po yo ndengo zawa nanga na yebi yo za mutaba main libre zo lingo kota po okotanga neti na polémique na lingi nanga polémique te ngana zaki nanga na malade na zaki na repos na kutu na reprendre misala nanga te mais tango boye bolobi ke mère to na émission to tuna ona yebi yoka ona yebi yango na kuluba oyo yebi te koloba te po kozala malamu te yango ona yebi wana nde nazo biso na G10 eza succès moko ya deux fois te biso neti ba président eloko mingi ezala na biso eza nini biso moto mitiaka neti ngande naza boye na okena ngata réunion vendredi chaque vendredi tozala na réunion ya scénario idée ko ikozala ya nani ya Kikedi mais pour ça la scénario il faut bien ba président ba leader nyonso toye to andi ko pesa idée to na premier épisode ngana pesa idée za boy na deuxième épisode Madeur yako bimisa idée kinzenzengo yaka bimisa idée nani elema bimisa idée biso nyonso to sangani elongo papa lage ba nani ba président Pharaon Majer badinda te makasi bayoka na soutien wana selo yo bayoka na soutien ndere pena bokoma pena ba artère ekikedi atata côté na longo ba leader courant ezala te ona ya bolongo ba leader bokoma ba artère ekikedi te oh tolanda biso tolanda maka yo tikonde mozana na yo yo chuba te yo za songa mbeli bolanda maka na G10 mais ba groupe na bino moko on dirait ekufa nango bokoma ba artère ekikedi te toza na biso ba groupe na biso ezali yeba question mutaza na G10 nde naza boye Madeur les amis de Madeur pesa na kata G10 le soko za na G10 ozape les amis de Madeur ozana les amis de Pharaon ozape na kata ozana rénover yeba ozape na G10 donc biso nde toza bomoko to ana division te prévaner okolanda biso na ntomona ki na fatu biso nyonso tozaki wana awa pe lokola sunda personnam okomona biso nyonso ba président ba groupe na ba banderole na biso mais bola na Kikedi na simati eli bo solidaire likambo te mutu nyonso azalaka na nsima mutu donc ndenge aza fondi mape moko ozala na nsima mutu kozwa na yo ezala donc itanga mabongo kokanisa te ke mutu nyonso efa bimaka dans les villes non nakozala na nsima na yo oza leki na nga signe blanche mais na nsima na yo mpe omoni ngai mpe na ye Madeur na mati mpe na leki Madeur namonaki ote kobela osalaki promo na ndako na balider nyonso ezala mpenza sincère lider ni akotala te bayaki namonaki mikungu ayaki ayaki orendre nga visite Madeur boni na biso non ça va kinzenzengo ayaki ayaki orendre nga visite esala nga kutu bien napesi bango mpe bambote bisika bazali Majer na Pharaon badaki kotala nga donc esalaki nga bien ata bamisu bayete mais lokwa namonaki déjà moi 4 wana esalaki nga bien napesi bango vraiment bambote esika bazali mpo bayeba mpe moninga malamu na ntango apasi nalingaka nde nayeba Madeur yo beli leader oyo oza na kati ya G10 numéro 1 na bino tutela tolo ozokumisi yo otali te point bon omoni Kikedi azalaka trop pris et puis na ndenge bazali wana ebaki na groupe ezali comité eza mobimba secrétaire azali relation au public azali DT na biso azali bato balandela makambo wana bazali ata bayete mais so moninga bengi ata na téléphone ça fait du bien donc ayaki te mais na téléphone to bando solo mais bao bayaki na ebiki baza pe bandeko nanga esaki nga ka bien bonisa wanjili njili ya njili tomoni ndele séparation esalama mpenza na mai ya kalamu na mai ya nini ya njili wana ekaboli kote oyo bana nini bartere ya njili kote oyo ondire bartere ya bandal kasavubu po tomonaki bote kozwa matanga ya fatu mais tomonaki vie masumu ayaki te besobe bayaki te mpona te bavile bayebaki na bango mais bazalaki préparé te mpo bazalaki tozalaki na organisation mosusu kutu neti awa tozalaki na match ya ANTPC ya baprésident masumu mais tolongoli yango mpo na liwa ya sunda so ezalaki liwa sunda te mbela le 4 oyo tongai tozala na match na terrain ya Saint-Thérèse bolandaka te oyo bato bazoloba peut-être il faut vivre na misu vivre misu na ndenge nini oyo bosala baréunion ni esobe ni masumu ni tokanisa président tokanisa ni bato toyebi ye bo baexili banani toomona mutu toomona kaka bino na bino kaka na njili kuna mpe mingi kaka bato ya G10 mpona nini toomona bato ya showbiz bazoya te
hein les stars du monde to mona ngote donc to yebité problème est ça et problème est ça na ngote yo ebi makamna so ça na monde d'artiste aussi au mumeli ba artiste balinga ko se faire pour mona ngalelo na za pour mama de na bengi semblance yaka osunga ngai poisson yaka naza na besoin na yo ah ya bien nga poani nga onde na zabwe na lingana nga yete wana pe kuna lobi nga na lingana nga yete moye ba yeza to komona bazui ba se repousser mais ba ba sepeli ke ba ya ba koyeza kwa biloko ti ngande na zawa na lingana mbisa ukauka ba chengu banana na lambi me bana na ndako ba lingana te ngale na zawa na le na ngai yo yana tino linga ngai na nguba na mbisa ukauka ya na linga kana te yo le bana na ba lete bana balete pa na bana balinga ngote eza pende mo kande to sala ka organisation ba réunion obengi na yo ba to sali ba réunion yo te dernièrement na te ko bengo to benga ki ba artiste combien plus de 1000 me bato ba représenter combien bana tanga na ba bato ba yaki bazaki na bango ona yebi bazaki moi ebele na oya moko oya moko bato changu bazaki na bango batanga baneti président élément utaki changu te na alagi utaki changu te président nanga nani modero utaki changu te banani ba alianza ba utaki changu te de fois ba ke bato nyonso ba ke ba 10 balles banani ba utaki changu te ezaki kaka bato oya sepeli nde aye mais bato yo yebika ba artiste nde bazato za borgeye omona ba bengi yo olingi na to lingo se faire on ngana ke na groupe na ete na ke na réunion na ete pona yo moko bi ba raison na mais quant à moi na bi en tout cas tozaka bo moko te eloko bomaka biso yango wana nde toza union te donc mutu na mutu aza na ndenge na ye soki union ezali toza uni biso nyonso esika moko tokende liboso donc likoni moko epelisaka moto te yango eloko nde mingi vraiment na koki kosenga epikoleta sete na balider na biso na bao bayebani na bo bayebani te tomonana biso tobandi art mwa kala mais toi peut-être na succès te o bakalunga bazana ngo ba venanga modero ponga pa ya modero totokani mutabimisanga na José de Londres wana pena na pesa bango mbote sida bilele mon président donc na standard na café géa wana tobana biso nyonso badepanama do bambote baingambe babosco batu nyonso wana tobanda wana depuis 2000 soki 4 donc tozalaki coaché et pas ya président na ngai modero totokani na pese mbote wana azovanda na tulemba donc ba wana penza ba oya ngai mende to pesa na ka ba respect mutuel ndenge naza awa na yebike na minute oyo Irsil place azali ngana zati mais tozwa te ke ponga na zala liboso moyen na compter ezate ba pomba banai non biso nyonso toza bomoko emoso to pusani yo ye ekosala bien pourtant oyo yebaki te peut-être ngana yebi oyo pe ozo kansaka ngalo kwa na za makasi boy na yebi te omona madera yebi c'est to sangani ile kosala biso bien tokozala fort eloko ezokabola art ti tolela tosenga eza po biso moko toza unité mais soki totie union moko na kati na biso yo moko omona ndenge art ekeli po toza ebele toleki ata bamusicien oyo profane ou bien bamusicien chrétien toleki bango na ebele mopepe oyo sobangisi yo te oyo eza penepene kekeli mikolo neti mpepene bongo oyebi te mikolo kekeli akokusela makasi biso nyonso na mokili oyo toyana biso bapassager tokoleka na biso sim blanche tokoleka na biso bazali kobela bakufi te ke o mopepe ezalaki pembe na kikedi azwi nzete abambaki ye babundaki nzete liboka nde mope bomie non bazali kobela mpenza fatu akufi pas même un mois sunda biso akeli tala nga nayebisaka bino sim blanche omoni liwa eza ndenge nini liwa eza lokola mutuka nde toza na kati ya transco tozokende ou bien na 207 mutu na mutu aza na rene oyo akomi na rond-point nga bakiti oyo akomi na mopulu akiti donc sunda azali kobela preuve ane bomoni ete na bapiese oyo mibale elandani awa fatu mpe omoni ye na bapiese oyo elekaki azalaki me na katikati wana na kati ya vie zombi omonaki ye lisusu te azali kobela azali kotungisama selo bainformation azalaki na problème mponga aza ya G10
donc na lengela mipenza te na kopesa basango ya rénové mais soki na oloba ngo mwa mokie oyo nazoyoka ngo na kati ya lisanga na biso azalaki na problème ya cancer ya sein yango nde azali kokende kolanda traitement ya bokoko oyebi yo moko bakisa bokoko ezalaka nango na badose te epuis toyebi te ezwaki temps boni ndezaki mbongo ya komemi l'hôpital bon eza ça dépend ya moto omoninga nde naza soki nabeli nalinga mingi kokende na hôpital mpo nasalisa baexamen bayeba nini ezoderange mais soki okomi lokola cancer bapi bango mpe ezoleka ebele na televizio bango nga nasalisaka omona famille bango baye basangani bamemi yo kikedi moto amemaki ete mais ntango famille na yo asi akeye amemi yo ozwa traitement ekoderange te tout comme mpe sunda bandaki kobela yoki banda olobaki nzoko toyoki yo eza mois ana moto makasi po basenga bongo mpenza onze bino balider botushaka su bafamille na bino te bokomaka kotushe na bakati ya bagroupe yo ndimi ke ndeko na yo te famille na yo te kaka bongo kembala moko ozwi ye baokutu basala succès neti basenta wana banani oyo toyebi ke baproche mpenza bavanda bakangamaka na ye basali te baokutu bavanda na kati ya ndako bazolia bazomilela banansi banani bamema bango bamikanga wana elobi yo biso toyebi yesu masiya mpo nayebi ke chaque semaine ezala na jour ya prière l'église nini nazotuna tozala groupe na biso intercession est ce que yo oyebake mama nani sainte mama nani Chati oyebake azalaka mama prophétesse olobi wani omutu olobi ngai te azalaka nani yo oyebake mama Chati azala prophétesse nde mwasi nani moi c'est papa na biso te mama na biso Chati oui comme église yo koluka te oyeba oluka oyeba kombo ngai nakopesa kombo te mpo moto aza mie place ya kopesa yo eza mama Chati soki ye nde moto akopesa yo kombo me ngai so nake po ya babi toza leyo na priere tokobondela mpo ye mpe aza na père spirituel na ye moto kotuna bongo tuna ye papa na molimo na ye mais soki aza na papa na ye molimo aza na église na ye eza na moto moko te oyo aza mokonzi apema na te ya iniminiti donc biso nyonso nde toza na bapère na biso oyo babondela neti ngai papa na ngai ezali jipe lokenge nazala na zamba nasambelaka epa na ye mariage nekuti euti koleka le 6 awa napesi bambote ebele esika azali paster na ngai jipe lokenge donc yo sikoyo olingo ya kosa nejuge point sango opende ezobangisa yo te na je10 yo moko na lobiki obeli 3 mois 5 mois obiki bamoni ke esimbi te mbala moko de ngai nazali kobela naki na malai nazali na poma sucre me na bandai koyeba te alors ntango na ye na bandai ozwa bakisi changement eza te na bundi oyebi ke baoperaki ngai mpe navandi pote ezokauka te nde etindaki tokenda kosalisa examen ya sucre totala boye sucre glycémie na ngai ebimi hi donc ezalaki mokolo na ngai mpenza ya suka nakota na mabele me nzambe alingaki te nde alamusi ngai boorganize ndeni programme ya matanga tozolanda yango mingi kaka na telefone epase je na biso Madière Muteba les maîtres ndenge bakommunike biso ke dimanche bakolongola ngo na njili na 7 po ekende cinquantenaire ekolongwa naza na message nango ekolongwa dimanche po tokende nango na cinquantenaire et puis mercredi le 12 nde tokokunda yango donc programme ya G10 eza ndenge wana boyoka soni te soni ya mabilo mabanga te nanani na makambo bosali biso baconcertation toosala ezali ya nani moto akobamba biso mabanga ndenge nalobaki na ebandeli peut-être moto abambaki ye nzete mais soki eza liwa eza nzela ya biso nyonso bevi kuta moke abotami lelo azokufa bongo biso bamama mikolo soki tokufi obelaki mpe